Mbote mbote na biso, mbote na kozwa bino mwa ntango moke ya bosololi mwa ngonga moke ekosala biso malamu. Ekosala biso malamu, mwa ngonga moke esala biso malamu. Alors, lelo to mekana no kosolola moke Tshilombo, pourquoi il a fait venir autour de lui les anciens moboutistes. Et c'est intéressant quand même, hein? C'est intéressant. Tshilombo a fait venir autour de lui les moboutistes, ceux qui ont dirigé les Zaïre à l'époque de Mobutu. Est-ce que ces gens-là sont utiles pour le Congo d'aujourd'hui ou ces gens-là ne sont plus utiles pour le Congo d'aujourd'hui? Ça, c'est une question qui nécessite une réponse. Alors, nous allons décortiquer ces thèmes ensemble avec vous. Donc, je vous demanderai de ne pas être téléspectateur. Ok? Faisons route ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, écrivez votre question. Et si vous avez une réponse à donner, n'hésitez pas, écrivez votre réponse. Parce que du coup, ngai nako limbole la yo réponse na yo et ça là elengi ya émission. Na sepelaka soki boza ko participer na kati émission et ça là ke lengi ezolakisa ke bozali na ngai elongo. Chers amis, chers compatriotes, encore une fois, bonjour. Na yoki batebele ba komelinga ba bime Google coiffure nini okatisi. Enfin, coiffure moko na kati ya siga tezaka coiffure ya kala. Sauf que nazana ya ikoti moko na lataka pona ko protéger ba biloko mike kwe ya kana musala parce que na travail air mususu na bisiko ba bengi mezzanine. Boyebi mezzanine. Mezzanine eza lokola ba maison en pilo. Eza ndako moko me betage belé yo ko mona likolo ba kokipe ko mona na se plateforme yona ngo babengaka mezzanine. Nga air mususu na sala na mezzanine na za likolo na za na se. Alors air mususu ro ezali ba pièce de rechange ya train. Okomona mwa visi moko ko kweya na maduso wana ezuyo ezokisio na lataka casque moko ya protection ezalaka en ferraille soit en aluminium forcé na lataka ngo yango nde moto deformaka nga suki mais soki na sanoli suki na ngeza nango modèle ya Will Smith. Alors bomi tungisa mate pona suki na wokata kovo ekobota nango na koyi kosala modèle nyonso na lingi ekobota nango et boyeba ke naza moto suki donc nga na suki donc na génération na na tikala kaka ngai moko nazaka na suki en plus ngai moko ne naza na suki ya mwindo bana mai nyonso bakoma na bango bolenge na nzoto me suki ya bampaka donc bakoma na suki ya pembe. Bon eza nango mabete mutu nyonso asa iti na kati ya société ozanga suki ozana suki ozala suki ya mwindo suki ya pembe tozana besoin à tout le monde. Chers amis, chers compatriotes, le moboutiste autour de Félix Tshilombo. Que font tous ces gens-là? Ba Willy Bakonga, ba Mende, ba Oyo, ba Bati Lukwebo, Mbozo, Nkodia, tous ces gens-là autour de Tshilombo, ba moboutiste wana, bazali kosala nini? Vous voyez que ces gens-là ont détruit les Zaïre. Batsaka Zaïre par terre. Zaïre est comme qui par terre. De 1989 si 1997. Zaïre est comme qui par terre. Ils ont pillé le pays. Détruire le commerce du pays. Détruire les sociétés étatiques. Pillage au Monaki a le 21, le 22, le 23 septembre 91. Ils ont dit pillage moko prémédité. Bah sala ki yango ko sala pour ko tuer encore le pays. Et na nyonso wana ezwa ki bongo signature ya Mobutu qui disait derrière moi c'est le déluge. Ayeba ki déjà. Déluge kozala nini. Biso to baneko kansake
Rwandais bakotaki kaka na 97 na AFDEL, or que Mobutu a fait venir des Rwandais bien avant. Et les Belges aussi ont fait venir des Rwandais bien avant. Bayeba ke batouana bazali virus pour le Congo. Bazali porte malheur ya Congo. Ba Mobutiste bazana idéologie moko. Jouissement. Les Mobutistes sont des grands jouisseurs kokbanana tatana bangoye moko Mobutu. Mobutu fit un grand jouisseur na mokili. Il n'y a aucun président jusqu'alors atikala kozala jouisseur comme Mobutu. Mobutu voulait que nyonso ya kitoko ya mokili ezala ya ye. Ses chaussures de ville, babikoti na ye, il faut babomaka nkoyi na sobe po basalela ka ye bikoti. Il faut babomaka banguma na esobe po basalela ka ye basapato ya kolata. Azalaki na jet privé na ye, azalaki cornet d'or, ba poignée en or, mbetu na ye en or. Mobutu azalaki na bandako tina bazamba oyo nzele ya lagate hélicoptère kaka muteko ngome mabino kuna. Mobutu avait plusieurs femmes autour de lui. Et Mobutu se croyait un roi ou Nzambe Mokobwe. Il était un grand jouisseur. Yango Romona, le seul président où Atigala Rosala jouisseur na Congo s'appelle Laurent Désiré Kabila. Même Joseph Kabila, c'est un jouisseur. Joseph Kabila, jouisseur, 22 hectares ya mabele o bapesiye. Na bibwele, na babiloko nyonso, azana budget, azana biloko nyonso, azana armée ya ye moko ekengela kaye. Donc Joseph Kabila aussi aza jouisseur. Tokoti sou na Tshilombo, mama na jouisseur na ndenge ya mabe. Jouisseur. Bongo siko ba Mobutiste nyonso wana o bae ko zinga Tshilombo. Musala na bango ezali nini? Est-ce que bae pona ko sunga Tshilombo? Mais non, c'est une bande de jouisseurs. Boyebi pa ya Mobutu, ah non, touti musika bandeko. Mobilisation sédentaire animateur. Obakisi mo pape. Nzambe na ngai. C'est-à-dire, biso tango tozokola, actualité à soir, tozobenga soir actualité, et bandeko banda 20h juste, ils allaient pour 45 minutes. Tango wana toyaki na ba journaliste ya kafu kafu. Il n'y avait pas des émissions où on voyait des analystes. Non, 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 non. Il y avait seulement des journalistes. 19h juste, vous avez 1 heure de pause. Na chaîne Moko Kaka, OZRT, Radio Télé Zaïre, ou le comme RTNC. Dès 19h, vous avez le comme sous-souté. Sauf le dimanche, bazotia documentaire. Lundi ti samedi, bozana chanson révolutionnaire. Il faut babandako yembe la Mobutu na télé pe na radio. De 19h jusqu'à 20h. Elombe sese tokola. Elombe sesa taki mandu kimo. Nani ayembela Mobutu te? Nani ayembela Mobutu te, alia mbongo ya Mobutu te? L'initiateur à Makamboana ya ba chanson révolutionnaire, c'était Luambo Makiadi. Le père de la musique zaïroise, c'était Luambo. Parce que Luambo a bandé ko participer à chaque campagne électorale ya Mobutu. Avant qu'il y ait une campagne, il y a élection à Mobutu, c'est Luambo qui composait une chanson pour Mobutu. Yabiso candidat, Mobutu cessé. Yabiso candidat, Mobutu cessé Mobutu. Nzambe atinda yo, comité central, Bokebana bandoki, etumbana bandoki, yesilite. C'est Luambo. Après Nasima Luambo, tout le monde qui, ba mama tchala mwana ba ekoya. Mobutu oye, ba peuple nyonso sima na yo, wana mama tchala mwana.
Mama Bobi azali mobateli na yo ye nzambe ya. Après tu komona même ba Bokele Isenge. Tu komona ba Madiata. Emeneya kaka King Kester. Tu komona na ba Gato Bivens. Mwana mboka pesa loboko na yo. Pesa loboko na yo. Potokumba Zaire ngoli boso. Zaire ya bwanya na maboko ya peuple. Na ba Gato Bivens. Na ba King Kester. Oh papa, mon papa, mon Mobutu, il est toujours le guide. Parti est toujours. Tout le monde na ba King Kester. Mutunde aiko simba masolo. Ya kumisa Mobutu. Muto ependa iko kumisa Mobutu ba kimi bale. Moko bazo bengaye. Papa Nzoko, ya kake, ya groupe kake. Akoma kape gouverneur Équateur. Donc, oh, basinga uji wano zomona. Ba vie kamanda. Mobutu soka kotika na sala palais du peuple boye. Ba ngone so batelemi. Lokuta monene, lokuta mon. Batata mebimba ba koyembela muninga na bango tata. Ponini ye mutapesa ka bango nguba ya kolia. Batangi pe bakelasi. Mais c'était une bande de destructeurs. Une bande de fossoyeurs, de mafioteurs, de criminels. Biso okoli société zaïroise yalaki composée de riches et de pauvres. Pour à la riche, il faut à la raka mutu ya MPR. So goza en dehors ya MPR ou tira au mbongo te. MPR ezalaki parti état. Ceux qui ont dit boumou maman na yo commis déjà membre à MPR. MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. MPR en sigle. Parti est B. Ou Mobutu Banda de plusieurs décennies à l'ingaki ba parti politique mosusu ezalate. Siko batu wana nyonso wana. Mutu azangi na groupe wana Boboliko. Po azalata vice-président ya Sénat na sima Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo aza mutalelo. Mbozo Kodia, 85 ans ya mwazolana. Il a vécu Mobutu toute sa jeunesse. Mbozo Kodia. C'est un criminel économique. Siko Chilombo akamati batu wana. Oh là 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 là. Ce sont des pourritures. Batouana basala eloko mokote. 32 ans de pouvoir ba détruire un grand pays. Jekami na maboko na bango. Miba na maboko na bango. Ba société pétrolière na maboko na bango. Recette ya mbongo, le Zaïre avait un budget de plus ou moins 40 milliards de dollars. Basala na ngwe eloko te. Ba impérialiste wana, ba mobutiste wana basala eloko te na tango ya Mobutu. Mobutu a rien construit ndekonanga. Mobutu a rien fait. Le Belge n'ont rien fait. Mobutu Soso n'a rien fait. Vous savez, en 74, le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Alors, Baberike balingi bayana Zaïre. Tant ba fungoli map, c'est-à-dire carte du monde, map. Bazoluka pays Zaïre. Ba moni mboga na biso. Même na satellite ya likolo ya américain. Ils ont l'accès Zamba Mokobwe. Ils ont l'accès ville tena ba lumière. Moni so oza na avion. Ozo tala nesi France. Ozo mona ba lumière bele. Ils ont ngala lokwa ba diamant. Et l'accès que ba route, ba autoroute, ba grande surface et ça la ngwana. Mais ce que satellite ya américain tango ezui Zaïre. Et moni Zamba. Ba baptisé combat wana the fight of the jungle. Donc le combat de la jungle, combat ya Zamba. Combat ya Mohamed Ali na Foreman ezalaki combat ya Zamba. Ba considérer Zaïre lokola Zamba. Mobutu so alobaki asala Zaïre ndenga bandai ko imaginer. Ezana bo toroute, ezala vraiment Zaïre. Nyonso Mobutu bandai ko sala na kombo na ye. Nsele folis. Le long de l'État, c'est le folie, c'est bien de l'État. Mais avant, c'était bien de la famille Mobutu. Vrai ou faux? Guadolite, Mobutu a tongaki,
cité wana comme sont bien propres. Les longs de l'État et comme on a qu'ils bien public, ils allaient bien y à l'État. Gemena, Lisala, Bandako wana nyos, Kawele, na kati ya Zamba forêt équatoriale, atongi toute une concession na kati ya Zamba. Il faut boke un hélicoptère pour bokita kuna. Azotala ba pigme bwena mosika. Et puis il était méchant. Oh Bobila Dawalo bagi liboso ya nani que Mobutu alaki un homme gentil, un père exemplaire. Vous jouez, hein, Mobutu. Mobutu avait un conseiller na rotanga kombo na été pour na battre l'intimité na ebana ne baza pembe nanga. Azo reproché Mobutu agressivité na ye vis-à-vis à ba ministre nenge bayaka na ngalema. Un jour ayega musala bwe na 8h Mobutu atindi ba garde du corps na ye babwaka ye na kati ya jardin na ye parce que Mobutu ayegi na jardin ayegi na ba lion. Type wana ti lelo famille na ye kunda mikuwa ya pamba ba lion ba dévora ye ba lia enzoto mobimba. André Kolingba, ancien président ya Centrafrique, premier ministre naye, dans une réunion de la place, et sa femme demande, mais Mobutu, où serait mon mari? Mobutu talani boyena Paul Biya, bazakolia, bakomela soupe. Mbaramogo, mwasi, atuni, le premier ministre azate, premier ministre, nyonso kengo azaraki pembeni, batuni, mwasi atuni Mobutu, mais monsieur Mobutu, où serait mon mari? Batalani boyena na Paul Biya. Ton mari se trouve dans ton assiette. Bazolia, premier ministre ya Centrafrique. Et l'ongona président ya Centrafrique, André Kolingba, à l'époque. Bon moutou, bon moutou, avec un homme gentil. Moutabon. Oui, bige biso toto zokura na bane 80, kombo a Mobutu, et komaki, kombo moko nenge balobaka na Bible, batangaka kombo ya Nzambe pamba pamba te. Donc, kombo a Mobutu ko prononcer mo boete na monoko. A des fois mire ko yoka yo, pe obungi. Mais makambo kako ezoleka na Chilombo lelo yango nati. Nazomona ka mobimba Mobutu. Lelo ezangi Chilombo kaka batia ekoti ya léopard na moto na nzete na loboko. C'est un dictateur Chilombo. C'est pas pour rien qu'il est entouré de Mobutistes. Mutu lokola Mbozo Kodi ya kosala nini? Mbozo Kodi akomi kopesa ba proposition de loi oyo eza na consentement ya parlementaire. Mais zo uta na mutu na ye moko batu balali balamuki o siko tolobela ba héros. Tokomisa Tshisekedi wa Mulumba héros. Na critère nini Tshisekedi wa Mulumba ko koma héros? Na Belgique basombela ye cercueil bakunda ye vivant. Balobi que c'est un faux politicien. C'est la population congolaise issue de la diaspora congolaise. Ba déclara que Tshisekedi wa Mulumba c'était un faux politicien. Tant mosengo bandeko lobake Tshisekedi bomuni afinga ka Mobutu na moi na tongo bakenda kokuta na ntsele batu bandimela ka mosengo te suka nango ba preuve bimaki. Bongo yi mutandengo na est-ce que ko comparer ba qualité ya Tshisekedi wa Mulumba na Lumumba? Lumumba lelo vraiment na regrettaka mingi même famille ya Tshombe et koka kosala ba déclaration te sur la mort de Lumumba. C'est pas Tshombe qui a tué Lumumba. Balatsa Tshombe et Koulouzo ya memate. C'était de Belges. Balatsi Tshombe, ils ont créé une fausse histoire. Boyebi ke ba Belge ba komaka livre moko ke c'est Kasavubu qui avait vendu Lumumba. Ba go présenter mukanda moko signé sur la mort de Lumumba, Kasavubu pas signé. Or que c'était faux. Kasavubu n'a jamais signé un document sur l'assassinat de Lumumba. Mais bateau babanego kola kala ba viena biswa kala babanego considérer Kasavubu le roi mutumabe. C'est pour cela tant Kasavubu akufaki ba négliger qui est. Même tant zaki malade ba négliger qui bazo benge traître. Yende muta signé la mort de Lumumba. Or que c'était pas Kasavubu. Nyon soane banego sala na ambassade des États-Unis. Tshombe azokota boye na kati avion ya Antonovo ememaki Lumumba na Katanga po asula na Lumumba ayebiseke asenga bolimbisi bazaba na mboka basangana sécession wana ya Katanga esila tango ba Belge ba moni be tension ya Tshombe ezali autre que plan na bango bakamati Lumumba batoboliye misu na kati ya avion en plein vol batoboliye misu na bayonete
Et Tchombe tanga matina kati avion boy. Akuta Lumumba akwea boy. Makileza kobimena moué na miso. Et Tchombe commençait à pleurer. Mais il faut toute une histoire pour la liwa ya Lumumba. Et boy biliwa Tchombe suka ginengeni. Tchombe kufa na Algérie na Algérie. Ba enlever na kati avion pas mujahidini moko boy Algérien bazaki ba pro lumumbiste. Bato bakendaka conférence africaine ya panafricanisme na Accra avec ba Kwame Nkrumah. Ba enlever Tchombe ba ke kotia na prison moko 1 mètre carré na bouteille moko mai. Au bout de 16 jours Tchombe akufa ba kusuna kati. Nde na soni wana ba Belge ba ke ko senge bembe na Algérie, ils ont donné beaucoup de millions pour bazwa corps ya Tchombe. Alors il faut réécrire l'histoire. Boyebi kaka ndenge tozo kene na ba Tshilombo boye. Biso esi to kokisi tozo matana ba 50 ans, toko motala siko 60 ans. Tshilombo, lui il fait sa vie, hein, même à tel lobby à Koufinaye, mais il fait sa vie, il est dans la jouissance. Mais nous, on est dans le calcul, qu'est-ce qu'on va avoir demain, qu'est-ce qu'on va faire demain, est-ce que nous serons des pauvres demain, est-ce que nous serons des riches demain. Donc là, il y a des calculs dans nos têtes. Mais lui, il n'a plus de calcul. Il a des solutions pour sa vie. Il veut aller où? À New York. Ah, jet, il veut aller où? À Ouliani, le Ngombe. Bomelanga Ngombe mobile. Alinga bima bwe bagarde corps bazana ye. Alinga bima bwe mutuka eza wana ya ofele mbongo ya l'État ezobima. Et il contrôle la caisse de l'État lui-même, il contrôle la police, il contrôle l'armée, il contrôle la justice, il contrôle l'économie du pays. Nyon sezana kati anda kunaye. Il y a aucun secteur où eza ko échapper Tshilombo na maboko na ye. Secteur moko eza indépendant ezate. Il faut voir si mboka wana ezokene na kokufa ndenge nini. Lokola avion et perdre l'attitude na ngwezo ke noko tutana na ngomba. Et loko ezozelaka biso ba Congolais explosion. Congo eko explosé boum mokolo moko bola moki boyika ko batu na banzela. Oyo ndenge tozokende explosion. Tellement qu'il est idiot, excusez les termes, aza mukonzi. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Tellement qu'il est idiot. A éviter que Babiloko mingi oyaza ko organiser, ezali contre lui-même. Parce que bateau et baza en face de lui sont en quelque sorte ses ennemis. Dans l'ombre. Population wana ekomi benemi na ye. Yazo kanzabango dirait que outil ya ko utiliser en cas de besoin. Mais population wana ekomi déjà ekomi une arme contre Tshilombo. Mais lui, c'est pas ça, tellement qu'il n'est pas intelligent. Abengisi bango suna stade boya ndengolanga ade fo mukolo wana ya stade nde makamu nyonso ko banda kuna ade fo mukolo wana samedi na stade nde début ya révolution ya oyo ba politicien na ba mobutiste wana oyo ba zonga ba uta ba Belgique ba kombaki kozanga na lipa ya kolia. Et Mbozo était en Belgique avec sa famille. Ba nyonso ba yebaki na bana na azaki na nini na Belgique. Même pas une voiture. Mbozo Kodia. Oyo bokomisi. Nga vanda inanga. Est-ce que nga mna voté Tshilombo te? Nga sai campagne Tshilombo te. Na vena nga benga. Mbozo yaka. Ya sala. Mbozo aye. Na bibo voté deuxième mandat. Et résumé zaki na kikuiti te po kuitu azaki nango. Zaki kalikuwa mililo toko na kikuiti. Mtu andengo wana mobutista ndengo wana. Akopesa nini na Congo? Congo yo esala yazala Mbozo Kodi apesango eloko te. Plusieurs fois ministre, plusieurs fois vice-ministre, plusieurs fois cadre, plusieurs fois président du parlement. Sikoyo Congo ezako récupérer nini na batu o wana lokola ba mobutiste. Bato ba bomi Zaire. Bato ba vendre Mobutu. Omoni ba mobutiste wana. Omoni ba mobutiste wana. Botu na makamba sala Mobutu, tata na bango. Mobutu akufa na 47 kilo na Maroc na Rabat. Bakunda ye na cimetière chrétien ya Rabat. Soki okei na Rabat, kowela noko tala te na tala tombe ya Asande, camarade na ye. Tuna ba Marocain,
tombe ya Mobutu ya rakawapi mututu akolakisa yo na taxi eza na ngaka 10 euro ba memi yo na taxi ti kuna ko banda aéroport ti na tombe wana 10 euro ba ko mema yo ti na tombe ya Mobutu ba fungoli yo porte otali tombe wana ba mobutiste wana ti lelo ata moko akenda kotikela Mobutu fleur te ba yene epoki ya Mzee Laurent Désiré Kabila batika munze wapi na tombe bango bakima bango bakufaka te bango ba dessin animé atoni ati yo longwe lokolo azaka debo ba yene epoki ya Joseph Kabila ba commissaire fermier Joseph akomina nzete na loboko na ba brebis liboso muto ba belelaki rais umela ba commissaire fermier bango bakimi batali siko mbomezo telela wapi pa Chilombo baye basali eloko moko babimisi moko antombolo mukishi siko bazozela bakukundela Chilombo wapi bakokomise nani na mikolo ezoya bayebi ko façonner ba mobutiste bayebi ko façonner mais Chilombo na ndimite bakoyi ko komise fermier lokola Joseph Kabila nansi ye soki na Dakar te nasi bakokunda ye na Dar es Salaam po ye si akotisa Congo na East Africa Community donc basalele deja ndako kuna na tombe na ye kote kuna swati na Tanzania na Kenya to na Rwanda po na Rwanda zana mutu moko aza muninga na ye ya malamu abengake frère Paul Kagame wana nyoso ba mobutiste kaka mutu ba lambeli biloko wana ba pesi ye damas empoisonné tokutala suka nango vraiment un président le loi que nous sangana susu na ba fossoyeur wana ba mobutiste ceux qui ont tué les Zaïre na mona batu miso ba lati pe ba t-shirt ba te MPR ngai google na no sombelo t-shirt ya MPR loba bino tala bo kolina mboga wana te vous avez jamais vécu le Zaïre. Moi je suis né en 70, j'ai vécu le Zaïre. Je vécu les Zaïre, muta obetela nga histoire ya Zaïre azate. Ezana mutu te akoyi kobetela nga histoire ya Zaïre, sauf ya Congo ya 1960. Mais ya Zaïre bokokoka te. Ya Zaïre na lobi bokokoka te, na yebi histoire na lokwa loboko na nga. Bokokoka te. Bolingi débat. Totia table boy to vendre. To sala débat ya Zaïre. A des fois biloko musuna ko bimisela bino. So ko simbia ngo malamu te exploser okei. Tabuka kako Zaïre alokum. Zaïre wapi Zaïre alokum. Boy ba Zaïre te. Zaïre kuta yina armée te. Zaïre tikala uzana armée depuis l'indépendance, izana armée. Si Lumumba lui-même voulait faire appel aux Russes, parce qu'il a fait appel aux Américains. Mutu moko asali Lumumba boy. Mutu moko asali Lumumba boy. Chombe. Mutu moko asali Mobutu boy. Mulele. Mutu moko asali Mumbotu boy. Laurent Désiré Kabila. Et jusqu'à ce que Mobutu fait appel aux Marocains. Ba soda Marocain ba ko bundela biso. Vous avez une loco. Vous avez à l'aviation, vous avez une ba mirage biloko ba français oye matagana attitude à likolote yo so monaki mirage ekoti na mapata et volaka na attitude assez eza na moi mitrailleuse na moi bombe moko so epe ko bien te explosaka na ngote elo ni to saki na na ba via mike basukisa yango lelo to saki na basukisa Angola kutu na époque wana azaki na ba MiG-22 oh lelo ko iko compara ngona ba Sukhoi 35 biso zalaka ne loko to na armée comme na wagini Mobutu mtagi na garde rapprochée na ye DSP composé de 20 000 militaires to yaki ne loko Mobutu mbala liboso akende kokota na kati ya bateau militaire utenika ya ba sud-africain Mobutu azokamwa azondima te ezana ba chasseur na kati ezana ba char amphibie ekotaka na mai Mobutu afunguli monoko Mandela Koko mais azosimba Mobutu qui était moins âgé que lui na maboko. Et les lobatuano va détruire Zaïre. Vous faites encore appel à eux, ba ko zinga Chilombo. Mais c'est le chèque assuré. C'est le chèque. Le chèque assuré. Chilombo n'aura rien avec ces gens-là.
Et le Congo ne se développera jamais avec ces gens-là de moboutistes. Batupe bazolata, oh, je suis MPR. Mais vous êtes malade. Oh, MPR et sangisi ba. Tata na yo na mama na yo. Babala naka MPR ezalaka. Vos parents se sont mariés. Le MPR existait. Donc, bino bokansaka avant 1960, ba yaka, na ba zombo babala nakate. Ba luba, na ba manyanga babala nakate. Ndenge bokansaka na mitu na bino. Et vous êtes des aventuriers. Vous êtes des rêveurs. Donc, Mobutu mtaye ko bali sabango. Mais tala algenini oyo batata na bino babala naki. Est-ce que Mobutu était présent? Mais vous parlez des histoires comme ça, Mobutu a salibiso unité nationale. Mobutu a salabino unité nationale. Ngwanda expliqua Gabino Likambona. La personne qui a vécu Mobutu, qui a mangé avec Mobutu, il a dit ouvertement, que Mobutu n'a jamais unifié les Zaïrois. Yobi na cercle Mobutu soko zangmbandi to kokotate. Même na cercle Bobila dawa. Tuna mutu nyonso asala na présidence. Makamuni no bobetaka. Na bando kotangelo bato nyonso ba na cercle Mobutu ba bata Équateur. Na bando kotangela bino. Yobi teke Tshisekedi soka azaki mutu Équateur alingaka vanda na cercle Mobutu. Avanda te ponani. Boboliko. Ayi muluba. Likule. Ayi muluba. Mayele. Ayi muluba. Sete.